Edino photo image. Dans le monde entier, ceux qui veulent Didier Lacoste, artiste de la Binopi à Congo, ils ont Edino Bilengi TV. Chaîne Bayaya, Edino Bilengi TV. Vous avez un noko, vous avez une ambiance. Même vous avez un moto ya mawa. Et vous avez Edino image. On est là, c'est Edino Bilengi TV. Il faudra confirmer double étoile bientôt la terrain. Edino Bilengi TV. Edino Bilengi TV. Vous sentez que non? Edino Zopesa Bilengi. C'est-à-dire, vous s'abonnez massivement à Edino Bilengi TV. Vous ne serez jamais déçus parce que le programme il y a mystique, il y a kafou. Donc, vous se retrouvez quoi? Edino, Edino quoi? Nous t'abandonnons ma solo. Baya, na Edino number 1. Vous s'abonnez à Edino Bilengi TV. Vous allez déjà vous séparer. Vous séparer déjà. D'accord. Bana photo, bana États-Unis, bana Asie, bana Australie, bana Afrique. Chaîne Nabino Yangoyo. Edino Bilengi TV. Yangonde Makam. Yangonde esali ki biso bana poto toyebana que biso banso to s'abonner massivement. Yangonde sukisi makambo na kati ya poto. Masuru ya sika pour la cérémonie na bino, pour la mariage, anniversaire, baptême, na ba cérémonie nyonso, ba événement nyonso. Alors Congo Vibration il biso gâteau ya sika na kombo ya gâteau Vibration et kokumba mana chariot aquarium. Alors pour la kozwa gâteau oyo, ko contacter na numéro 06 23 98 88 88 et pour mon deuxième numéro Zali 07 83 08 66 04 Congo Vibration et l'émission Masolo ya sika gâteau vibration ni par ailleurs et kokumba mana chariot aquarium okukuta yango kaka na Congo Vibration gâteau eza elengi mpe ntalo moke à négociable. Vraiment, ceux qui ont lingi kozwa gâteau kitoko pour la fête na yo, pour la libala na yo, pour l'anniversaire na yo, to pour la baptême na yo. Luka Congo Vibration. Au bengi bango na numéro à 06 23 98 88 88. Deuxième numéro est 07 83 08 66 04. Alors Congo Vibration et l'émission Masolo ya sika avec chariot aquarium. Mwana nde masolo ya sika basolo oyo esalama na l'hôtel nulle part ailleurs. Papa, on a
pasi banyoko na maloba na yo kosekumba bapaselanga yo vimenanga yo sobaye pone bato vimenanga yo sobaye cherimokratose vimenanga yo sobaye edino image bakwanga oyoka ye molimwanga na yo esali bapona mikolo ebele tomonaki te awa yo kosala ngai boye nakoma komona pase bolimo ekendeki ya bolimo ekendeki bolimo ekendeki ya bolimo ekendeki bolimo ekendeki ya bolimo ekendeki vimela yo sokaye vimela yase mikolo mileki mingi exosenanga ingefumweto nasala eloko na misala kolula ekiminga na biso sivi asakie Jean-Claude Yamaero Otosencheka
comme en sécurité, mon amour. D'accord, je t'aime, d'après mes terres, mon hier comme à la création. Reviens, je remoule maintenant quitter la cour, dis-moi. Ok, d'ailleurs, c'est ça, mais je te donne mon cœur. Et puis, ok, d'accord, c'est mon lit. Le ciel sans étoile, ça fait mon délicat. Si qu'on a tout, comment on fait si fermé sur votre faute? Dans sa négligence, on a qu'à l'avoir. On commande d'ailleurs, et quand tu seras à l'âme, les jours et les plus, j'ai se vibale a vie 48 liwa epesimba itimato ya suka 48 d'après météo moïe comme la préfort reviens chera boulou maintenant quitter Rango Limois maladie d'amour. Ceux qui n'avaient vont continuer ma recherche pour être amoureux. Et ça livre depuis 2 mois. Ma délice c'est bien le bon amour. Je peux pas se secret. C'est mi balé à vie 48 liwa efesi maitimato ya suka absence na yo ekosisinga boloko na sale d'urgence nakoma locataire nakini oliema physique, la efficacité et mon habitude partout au monde. Bébé Ramazani. Nadia Opera. Pema, oyo ya bomoy, la
ya Congo. Mama
masasi makambo konga yoka yebi sema sema la vie malade chaque fois que mes mains voient dans la vie malade sacré sacramento dans la vie malade on passe aux Champs-Élysées dans la vie malade Ali Kisala Ali Salafie Batuna Kapesa Ali Salafie Salami Seneyo Papara Ali Kisala Yokalona Kae 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 Oh,
Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. no bato bozali na Kinshasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malwavengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko ovela na Afrique me oza kutuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numero 25 Rue Léon Bandiku wana okumona Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons la fret dans le conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et tout dans l'avion. Le team dans la petit colis, la colis express, et cela va des jours. Et surtout quand on a fait, on a fait un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez que vous m'avez mis au fouti à la photo, pour saluer ma ramion sur ma kine, la dengue et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins une prestation et les cas qui n'a kine, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils allaient agence ya siri, oyo bakutia biloko, pe uzia yango na assurance nyonso. Pona biso awa, ils allaient rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose à moko. Na biloko. Global Express, Yamaha Bengi.